basista na bango ko imite ye bamita na bango batumbu baimita na bango pe bashosi pona bote Johnny Sima sala ye iranium aweli sabima moto anga mawa asobo mamokila nsambe autorisation Johnny Sima wa yetilangi Leandre Mobidi Ariete Wamu Moninga Masamba Mbote mingi na balandi nyonso ya Congo Suisse Télévision partout place bozwami Europe, Amérique, Asie, partout nyonso bozwami bo mesana kolanda Congo Suisse Télévision chaîne moko oyo bozwaka ba information ba actualité. Vraiment nazali na sengo ya ko présenter bino émission na biso terrain neutre ya lelo na meki kozonga lisusu et pas ya pasteur, prophète, évangéliste ndengeni na ko benga évangéliste Zoro Pongo poto mécanisme ko solisa par rapport à bana nzambe nyonso o balanda ki émission na biso ya la fois passée bazaki na mituna ebele vraiment ba mekaki ko commenter par rapport ya lisolo na biso ezaki ya la fois passée mais lelo vraiment to ko mécanisme ko solola na pasteur Zoro Pongo par rapport ya mituna ya bana nzambe oyo bazolanda biso na minute na profiter pe pona pesa mbote mingi na boss John Simao mon patron place nini azwami elongo na mama Misha na batu nyonso na yebi ke bozolanda biso na kati ya Zurich na Suisse mama Dorothée Ngoy place nini ozwami mama Mapasa mama Bitabemba place nini bozwali bambota trop vraiment na lela bino ya mingi bo continuer ko s'abonner massivement na Congo Suisse Télévision. Bonjour pasteur Zoro Pongo. Oui, bonjour Idrissia, bonjour. Vraiment, lelo toko meka kosolola par rapport ya ndenge bana nzambe belé balanda ki la fois passée, ndenge meka ko expliquer sujet na biso à la fois thème na biso o ya la fois passée vraiment et tout ça et baté belé tout ça même thème par rapport ya lisolo to beta ki la fois passée mais lelo toko meka kosolola sur ba démons, ba jeunes et puis la prière et puis sur la foi. Donc thème nabiso ya lelo et kozala cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Nde lisolo to betana yo lelo vraiment okomeka ko expliquer bana nzambe ou meka ko décortiquer les bango qu'est-ce que la prière moi la nzambe nini o esengeli asambela ba démon ezali nini po batebele ba mitungisaka démon buka bengana mais ebele pe vraiment ba yebi te nini la kisi elongo na yo mais tokobeka ko expliquer ba nzambe lelo po ba meka ko comprendre question na nga libosé kozala qu'est-ce que la prière. Oui, merci beaucoup pour na ndenge permettre lisusu na zonga lelo pour nous expliquer, pour éclaircir Bananzambe, parce que Bible binangai na Jean chapitre 8, le verset 32, mon peuple périt faute de connaissances. Et dans Zéla, il y a sujet où il y a que sortent de démons, ne sortent que par la jeûne et prière, peut relever la foi, et ali sujet moi quoi malam qui toko où permettent vraiment na développer. Puis la question au poningai où tu poser qu'est-ce que la prière. Et avant, il y a qu'à répondre yango parce que beaucoup de gens les loso otali bae baraté prière ils a donné na mutunyo sotuté. Prière ils a donné na mutunyo sotuté c'est que babiloko belé o lelo na monde entier basala kana ba église ba passer ba osali sabatu ils a biblique mais na ko répondre yo na test na biso de base ezali na Matthieu chapitre 17 verset 14 à 21. Ya onde ko permettre nga vraiment na kota na profondeur ya ko répondre na question au poser ngai. Ya on na tangi na Matthieu chapitre 17 verset 14 à 21. Lorsqu'il fit arriver près de la foule, un homme vient se jeter à genoux devant Jésus et dit: Seigneur, ayez pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu les guérir. Awa
bazolakisa biso ba disciple pe Jésus appelle ça qui bangonguya ya osala ba service ya ko prier mais papa moko boazeli na mwana na bando ko ya malade ndeke amema ki pe mwana ni pas ba disciple pona ba guérir ce qui ba sali délivrance ya esprit impire ezaki na kati ya nzoto na ye mais ba disciple pe ba priaki ba kokaki ko bengana te. Et le verset 17, race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Et tango ABC Jésus-Christ bon qui na même qui moi n'a pas ba porte ba disciple ba guerrier ba disciple ba koka kité tango Jésus ayoki vraiment gangeli ba disciple bi race incrédule et perverse c'est que Jésus vraiment s'appelle kitabi ndengi nini bato esprit oyo ya mukie oyo ba koki ko guérir en côté. Et après c'est là na verset 18 Bible lobby Jésus parla sévèrement aux démons qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Directement, Jésus a le baki malo bébélité. Bobby, il parla sévèrement aux démons. Directement, milimo mabeseni. Et comment le disciple de Jésus, ba koki ko bengana démon anate, mais Jésus na seconde apamba seni. A benganya lobeli kaka directement kei. Le verset 19. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dit en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? Les disciples, après avoir Jésus, que ça la service et pas à moi na papa na, tant que papa na kiena moi na ne, les disciples na ndenga coulisses, et pas Jésus ko tunaye. Ndengi ni biso to kokaki ko bengana, milimo wa mabete to koke ko guérir yete. Et Jésus-Christ a répondre bango, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Jésus a répondu c'est à cause de manque de foi. C'est incrédulité, c'est manque de foi. C'est à cause de votre incrédulité, lui dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transportera, et rien ne vous sera impossible. Jésus a dit bango. Soki bozali na kondima lokola mbuma ya graine ya mukie bokoloba na nzete oyo montagne oyo longwa awa mibwaka kuna pe kokosala mena bino eloko moko te ozala pasi. Et le verset 21 esika oyo nzambe vraiment metrenga à cœur n'expliquer ba na nzambe. Mais cette sorte de démons ne sortent que par la prière et par le jeûne. Question posée ngai sur qu'est-ce qu'est la prière. Vraiment, naolinga avant na kota ko expliquer bana nzambe bazola nanga sur la prière, naolinga mukie na meka ko expliquer sur ces genres de démons parce que avant muta prier, il faut azana na connaissance ya eloko ni nazo prier pour na nini nyango senga ya prier. Et awa so tali bien sur cette genre de démons. Si cette genre de démons ne sortent que par la prière et par le jeûne. Ici bazo parler sur genre ya démon o ezali lunatique. Non awa pe Jésus azo parler te sur mutu o yazalaki na mlimo ya nani ya malade ndeke. Parce que si on tali bien beaucoup de pasteurs aujourd'hui ba memi système mingi ya kokosa bana nzambe moi na nzambe yana ba problème parce que les pasteurs sont des docteurs spirituels. Oyo bazo traiter ba cas c'est que bazo traiter ba problème ça spirituel ya bandim au mona soki muta se présenter devant pasteur na problème ba pasteur belé bazo ka verset oyo il y a Matthieu chapitre 17 le verset 21 kolobaki Jésus Christ kuta loba ces genres de démons sortent par la prière et par le jeûne. Est-ce que ba pasteur wa Congo milimo nyoso tu ya mabe oyo se présentaka epa ya bana nzambe oyo batinda bango ba jeûner ba prier ezalaka ce genre de démons ezalaka malade ndeke isoko tali bien awa pe Jésus aza s'adresser na ba apôtre ba 12 disciples aza s'adresser te na papa oyo ayaki na mwana na zela na problème mozo mona lelo ba pasteur bazui ba tomboli mingi enseignement ya ba démons na ba église. Au moins dans l'église, sur 100% ya combo ya Jésus, bazotanga combo ya Jésus 2%. 98% bazotanga combo ya ba démon, ya ba démon. Pensant que
verset oyo ezo soutenir bango non, verset ezo soutenir bango te. Verset oyo eza adressé uniquement et pas à l'apôtre Ndeko Idrissia. Excusez pasteur nakatio maloba mo mukiel. Est-ce que yo yebi ke ba démon bazali, ba démon ba exista? Ba démon ba exista kana muto azo croire na ba démon. Ba démon ba exista muto azo croire na démon. Mais oui, mais il s'agit de quelle sorte de démon qui résistait face aux disciples? Ok, merci beaucoup pour la question. Ce que tu as bien, na contexte nabiso, papa na aye pa Jésus, koye biseke na memela ki ba disciple na yo, moi na nga ba bikisa ye, mais ba koke obikisa te. Pe na explication na verset nabiso 14, Bible lobi, lorsqu'il fit arriver près de la foule, un homme vient se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, ayez pitié de mon fils qui est lunatique. C'est que le démon qui résistait face aux disciples, c'était lunatique. Or, lunatique, ezali nde malade yande que bando sani. Oye bande ko kweyisa mwana wana. Talakaka malade mo ya mukie, mais ba disciple ba kokite. C'est que démon oyo a résisté qui devant le disciple, c'était lunatique, c'est malade yande. Mais tant que tu as bien, déjà dans Matthieu chapitre 10, du premier verset, déjà Jésus a passé Bangouya. Natangi, Matthieu chapitre 10, du premier verset. Jésus déjà passé Bangouya, verset 1. Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donnant le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute malade et toute infirmité. Déjà, à verset 1, il y a Matthieu chapitre 10, Jésus déjà passé Bangouya. Il y a guéri le lengue à maladie, surtout, le lengue à infirmité, c'est que toutes sortes de maladies. Maladies, il y en a pas lunatique, ils ont qui nakati. Mais ndengeni ni ba disciple ba koka ki ko benganate. Parce que il y a quelque chose dans la kati wana. Avant d'expliquer nous quelque chose dans la kati, na ko expliquer nous problèmes qui se passer lelo na ba pasteur aventurier na ba pasteur escroc o vraiment bazo déranger peuple de Dieu. Surtout ba na poto ebele ou bazo landa yo na France, na Belgique, vraiment bazali na mitune belé ya ko tout na par rapport ya ba démon, ba prière, ba jeûne. Est-ce que mutu fois jeûner kaka ponzamba salela, est-ce que mutu na nazali censé à ko prier ba démon ba msu baza ana kin mais ba kenda ko loka ba ndeko na ba na poto na habité soto ka masolo. Vraiment mais ka ko éclaircir ba na nzambe ba comprendre vraiment par rapport ya makambo. Oui, ndeko Idrissia, tangu nzamba permettant un message évangile à grâce, vraiment tangu éclaircissement voit les longwa qui n'a qui comprendre dimension baventir et comment ça la man église ya nzambe ozomona ba komi kombo église mais na kati rigolo baventir zo salama et ozomona appelle lelo ba pasteur ebele ba koma na bango côté ya démon kosolola na démon exemple on tu copie ça sur 100% ya kombo ya Jésus. Au moins, le pasteur a combo à Jésus, 2%, mais combo ba lien, combo ba blocage, combo ba freinage, combo ba ndoki, a 98%. C'est que déjà, namitema, il y a bananzamba zoko tsadianini, doctrine des démons. Il y a un apôtre Paul a regretté na Timothée, a battu belé, a abandonné foi, peut s'attacher à la doctrine des démons. Doctrine des démons, c'est-à-dire quoi? L'église ouana. Soki ozotele mela mambo balien mambo ba prière ba combat ba mono za démon oh nzokande bango baza ba démon. Comment expliquer exemple mutu azali engagé na compagnie moko Z mutu azana engagé na compagnie moko Y momona mutu ya compagnie Z azokende côté ka produit ya compagnie Z c'est pas normal. De serviteurs de Dieu lelo na kati ya cher ole batombola œuvre de la croix batombola oh Jésus-Christ asala pona batu me batombola nini misala satana bazotombola mingi tala na vie na yo oh satana sala tala bakoko na yo tala noko na bino mutu aloka yo soki obotaka te mama na yo so obotaka te koko bakoko na yo mutu baloba au lieu de lever l'œuvre de la croix l'œuvre que Christ a accompli beaucoup de gens bazotombola nini ba démon. Yangwana lelo zo mona mutu ataza na problème ya visa. Amemi mbamo vexé oh ces genre de démons de sorte que pas les jeunes pris. Est-ce que problème ya visa zali problème malade ndeke. Au mona mutu aza problème mususu aobotate.
mutu msusu ana problème moko aza mayele te ozo côté c'est jeûner prier et en plus problème ozo se passer lelo au mona mutu soki aye non na ba problème Idrissa mais pasteur azo obligé ba kota ba retraite surtout na 18e 17e réalité vraiment église mo ezali wana ya ba démon na ebité esika moko te na Bible au mona ministère 6e ministère et kota ministère ya combat spirituel na Bible ezati et to suka na 5 ministère mais ba on ba cha pancarte mon ministère ya combat spirituel so talione ezali abattoir des âmes et si ka oh vraiment bazo détruire bazo boma bana nzambe c'est pour cela bango yo sotomi bali bakufa na champ de bataille ba général mi bali bakufa na champ de bataille bon sikoyo ba mbolombo la sima et so otali doctrine wana eza doctrine ya Satan bato nyo surtout bazo tombola diable démon katsi na mitema na bango bazo sani bazo détruire bana nzambe kambo wana ezo panza ba foyer ezo panza vraiment ba famille ezali vraiment kambo ezo ezali kosama mingi na mboka na biso par rapport à ba pasteur ba prophète ebele ba professeur lokuta omona mwasi na mobali ese boke oyo mobali azali mobali ya vie na yo te mwasi azali mwasi ya vie na yo te mais toyebi te eloko nini ekosala ke makambo wana lelo esila mpe na mboka na biso par rapport bino ba pasteur ba prophète omite ke bozo obebisa schéma bana nzambe ebele babungi par rapport à l'enseignement ba prophétie na bino. Et le problème est que mon peuple périt faute de connaissances yangwana na ye ko fungola voile oyo ba pasteur ba kotsa bana nzambe na ba enseignement diabolique na bango awa Jésus-Christ cette sorte de démons ne sortent par la prière par les jeûnes et zolobelate so kozana ba problème na musala so kozana ba problème na famille so kozana ba problème au kota jeûne et prière non ces sortes de démons oyo awe bande ko tungisa mwana papa ezaki maladie ya ndeke ngana zo tuna ba pasteur awa ba s'adresser na mutu oyo azalaki na problème be ba s'adresser na ba disciple awa ba s'adresser na mutu azana problème te mo mona mutu a rutinda kwa zana ba problème expliquer pe pasteur prophète problème na ye mais prophète azo pese nini recommandation ya jeûne et prière abi démon o azakati no aza démon moko géant aza démon mo makasi faut matabangombe faut to kota retraite na yo est-ce que c'est important en plus système est commis na ba faux prophètes ba faux apôtres ba faux pasteurs kokotaka ba retraite bango moko na ba sœur ezali biblique te eza biblique te sika moko te Jésus a kota retraite Jésus sero nzamba zo leksengi faut to kotaka retraite na yo to mataka ngomba na yo lukuta de luzizila na yo c'est du mensonge so kutani na pasteur abongo prophète abongo aza escroc pe au mona ba jar ya ba prophète ya pasteur abongo bazana cupidité ya makasi au moins ils sont vraiment pas problème na makasi mingi avant dans ça le service hein il faut le offrande moi bien hein il faut tcha offrande moi bien na kati enveloppe awa Jésus-Christ en sali service oyo atikali ko obligé ata moi na papa wana te loko moko te na ndinga asalaki guérison et pas ya mwana ana mais ba pasteur ya lelo ba bosani Matthieu chapitre 10 le verset 6 à 7 Matthieu 10 6 à 7 et lobby allez partout vers le brebis perdu de la maison d'Israël, allez prêcher et dites le royaume de Dieu est proche. Guérissez le malade, ressuscitez le mort, purifiez le lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Bible lobby, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Mais pasteur ya lelo, faux prophète ba telemi lelo, ba tomboli kani. Au moment tangu o se présenter liboso na ye, a même problème na yo a commission oza grave, eza dire. Pona alengisa yo, tangu wa bisono il faut look enveloppe moi bien enveloppe on il faut $1000. OK, et pas nzambe problème à makasi ezalité. Et pas nzambe problème à makasi ezalité, mais ba pasteur ebele lelo bakomi kokomi sanzambe faible par rapport à nini jamais nzamba kopesa sa solution na problème mutu sans pour autant muta gêner sans pour autant muta prier mais bango ba memi ce genre de démons sortent par les jeûnes et prières yango na zezo mituna
ba jeune nyonso tout, ba prière nyonso tout, ba retraite nyonso tout, o ba pasteur ba kotisaka, ba ndimina bango ba kotaka. Ba bela ka malade ndeke. Parce que ici la Bible précise bien que ce genre de démons étaient lunatiques. C'est que Esaïe na malade ndeke. C'est que en dehors il y a malade ndeke. Ce qui est amis musu c'est inutile. Il y a gêné à prier nango. Parlons au monde qui ba vanti rigolo mi ko mosalama na monde entier. Ba passer ba komi ko détruire foi ya bana nzambe, ko kotisa bana nzambe toujours que ebi na yoka li solomo we pesenga pasi. Prophète moko boy asakoleli mondimi na ye que nzambe ayebisaki ngai ke lobi okufa. Apesi pena abi nzambe a précisé dit 13h okufa. Pour nous kufa te ça le prière, il faut luka offrande il y a $100. Nazo biso Idriss c'est ça histoire vraie. Mondimi wana pe alali bienté tongo lukimbongo azui $30 aye pas pasteur. Pasteur obité na yebisa ki bien, j'avais bien précisé $100. Mondimi ana albundani babakisi $30 koki $60. Baye pas ya pasteur. Babi pasteur vraiment toluki simbité. Pasteur wana ebisi bango bi soki okufi famille ebimisa mbongo bosa matanga lixu pour na bimisa $100 pour na lobi kono zo kokate akatele na 13h et tellement pasteur wana azeni na posa $100 par rapport à problème na zeni nango bandimpe bazena monte bavandi ba wipe suko okufa mondimi na zongi pendaku bango na mama ne bazongi ndaku 13h pe koki 12h bata misu na banka likolo a montre ti 13h mondima kufite 14h 15h 16h ti lelo mondima na kufate ozomona bavanti pourquoi parce que ba kotisi cupidité moko boye kozwa ba pensée charnelle ko kotso na Bible. Or ces genres de démons à Bible zoloba qui sortent par de jeûnes et prières ezali démons oyo ya lunatique c'est que en dehors soza ba problème moko obotakate soza ba problème moko familier soza problème moko ezali démons oyo te Bible zolobela qu'il faut muto akota nango ba jeûne et prière. Vraiment bazolanda partout bana poto nyonso balanda Congo Suisse vraiment nayebi ke boza ebele na pesi mbote mingi na Joachim Ngwala esiko ozali ozolanda émission oyo Christelle Timba Laetitia Bomasi président Océan Mutambu place nyonso bozwa mi vraiment pasteur Zoro na nini na on a tout non qui est censé de prier. Idriss ozana ba question mora makasi qui est censé de prier. Est-ce que mutu nyonso bon, la prière n'est pas donnée dans Moutounianso. Parce que biso to kansaka to sambelaka ming prière abana nzambe le komaka ko senga nzambe pesanga boye soko zibilo kona nyonso o sengaka. Est-ce que il faut qu'on continue ko prier? Parce que nani o sengeli asambela. Oui, prière selon la Bible est donnée dans Moutounianso touté. Parce que so tali Moutounianso tout a pensé que Nzamba pesaï accès à prier. Or prière est réservé seulement à batumoko boy. Et ce qui toque na profondeur, il y a comprendre quelque chose et pesinga penser à consulter Jean chapitre 9 le verset 31. Jean 9 verset 31 pour na répondre Jean 9 verset 31 Bible lobi nous savons que Dieu n'exauce point de pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Awa, dans Jean chapitre 9, verset 31, Bible précise bien que nous savons que Dieu n'exauce point de pécheurs. Tant que Jésus-Christ a dit que ces genres de démons sortent par la prière, par le jeûne, beaucoup de gens pensent que prière et pesa mina mutunyoso. Non. Un pécheur ne peut pas prier Dieu qui est saint, qui est juste. Il y a pécheur. Vraiment, Nzambo a été. Allah la nepongi, Allah la nepongi. Pourquoi? Parce que déjà dans Romains chapitre 3, le verset 23, la Bible nous précise bien que car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Déjà un pécheur a privé de la gloire de Nzambe. Ce que yo pécheur osent se présenter pour nous prier. Nzambo yo kaote. Mais si on tali ba pasteur nyon soto batondi na Congo. Bango nyonso tous sont des pécheurs parce qu'ils pêchent mais bazo se prétendre pe baza ba serviteur de Dieu bazo se prétendre pe bazo sali la nzambe bazo se prétendre pe nzamba yebi bango mais déjà dans Romains chapitre 3 verset 23 balobi
car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. C'est que pécheur qui est sengeli ba prier, bato baza censé à prier et zalika ba juste et ba saint. Selon 1 Pierre chapitre 3 verset 12. 1 Pierre 3 12 et l'obi, car les yeux du Seigneur sont sur le juste et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Ici, la Bible précise bien que les yeux du Seigneur sont sur le juste, mais les pécheurs peuvent se prétendre au nini, qu'on prie nani, qu'on prie Nzambe. Non. Ah, la Bible précisait bien car les yeux du Seigneur sont sur le juste et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. C'est que prière, ils apprennent à juste, ils apprennent à saint, ils apprennent à pécheur. Et maintenant, quels sont les effets de la prière? D'abord, moi, Nzambe, pas mon toit à Sambela, effet à prière. Oui, et prière, Sotali, Jésus-Christ, tango. Papa s'est présenté devant lui pour nous guérir mon année. Jésus-Christ a prié à quitter par rapport à biso le tout ça la prière. Parce que beaucoup de gens comment on Nzambe comme un charlatan, Nzambe azana pour nous résoudre les problèmes ya chair ya bato. Non, Dieu est esprit. C'est que tant que yo se présenter devant Nzambe pour nous prier, ko ya ko senga ye biloko za charnalité. C'est pour cela bato ebelé le lo ba la dessus à chaque fin de l'année par rapport à la demande charnelle ou à Senganzambe, ce temps Nzamba kokisa ngota za dessus. Nzamba décevoir ngai parce que dans senga kiyo boy, na yebisa kiyo année haute au sala quitter parce que bato ebele bazo penser que Nzamba za wana pona ko résoudre makambu ya cher ya bato. Or la parole, la prière, c'est de rappeler à Dieu sa parole. C'est que la prière, c'est rappeler à Dieu ses promesses. Mais les loban Nzambe, pourquoi la prière n'a pas d'efficacité? Parce que la prière sans la parole de Dieu. Il y a un effet. Effet la prière par rapport à la parole de Dieu, ils ont la moutou. Pécheur, ils ont comme ça moutounini, saint. Parce que la prière, c'est dialoguer avec Dieu. Donc, ils ont prié au Sengi, ils lipa, aux lipa. Voilà, retomber prière, faut pas Nzambe belé, te belé vraiment, bazo na biso na yebike biso nyonso par rapport au enseignement au tozui na l'église au tozali depuis to botama to yebike so ko sengi Nzambe a repesa. Donc biso mingi pa Nzambe zalaka ko senga. Nzambe tala lelo vraiment na mbongo te lobi fa ka mbongo pona futa ndako okomi mo ba 16h be mutu mo abengio akabeli yobi vraiment ça va retomber à prière on a salaki na butu. Mais pasteur Zoro Pongo avait expliqué que effet à prière ils a charnel te ndenge biso to kanisaka ils a spirituel. Donc ils a dit ils ont longola mutu na itamu susu et comme si on a itamu susu. Oui, mais oui, par rapport à enseignement au pasteur bakota biso sozan pour ça olia sozan pour ça omela sozan pour ça voyager okinde poto ozo ba démarche na yo ya voyage ou prier non et c'est comme mon côté na Bible sengi prier pour na golia prier pour na boy na Matthieu chapitre 6 rapidement verset 31 Bible lobi ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous de quoi serons-nous vêtus car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait de quoi vous en avez besoin. Awa déjà, babengi, bato onyon soto balukaka kolia kolata komela ba païen. C'est que prière onyon soto mutazo salango selon la chair za païen. Ezali prière o nzamba otika ko exaucer ngote. Na lola nzamba za mituka taza mapangu te. Na lola nzamba za na mutu moko atinda biso Jésus. C'est que prière ya solo ezali ko croire na o Yesu sala pona biso. Mais pourquoi devons-nous jeûner? Est-ce que c'est important, moi, Nzambe, à jeûner? Sotali Jésus-Christ, pourquoi atindaki ba disciple ba jeûner ba prier? Na verset 20, il y a test na biso de base, il y a Matthieu chapitre 17. Tant ba disciple après papa na ko kena monane, ba ko tuna Jésus-Christ. Pona nini tokokai ko bengana milimo mabe oyo te. Jésus-Christ, dans verset 20, a répondu, c'est à cause de votre incrédulité, l'air dit Jésus. Et à cause de l'incrédulité, il y a des disciples, c'est que manque de foi par rapport à pouvoir,
Jésus a seni appelle ça bango ba apôtre ba abandonner qui foi que na foi nyonso to ezali mais lelo siko bana nzambe ba komisa nzambe le roi kanda avant pesa eloko il faut ba gêner avant asala il faut ba gêner mais jeune ya solo ezali jeune ya foi ezali ko croire na o nyonso yeso asala pour na biso parce que nous avons deux sortes de jeûnes le jeûne de la loi et le jeûne de la foi. Dans le jeûne de la loi, c'est l'homme qui travaille, c'est l'homme qui est au centre. Parmi les questions, on a préparé quelle différence y a-t-il entre la foi et la loi? Ok. Vivre dans la foi et vivre dans la loi. Ok. Lorsqu'on parle de vivre dans la loi et vivre dans la foi, c'est-à-dire vivre dans la loi, c'est l'homme qui travaille, c'est l'homme qui est au centre. Mais vivre dans la foi, c'est Dieu qui est au centre parce que dans la foi, c'est le monde de Dieu. Na foi déjà nzamba kukisa nyonso. Yangwana réponse ya Jésus na verset 20 awa. À répondre bango, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transportera. Et rien ne vous sera impossible. C'est-à-dire, il y a le jeûne de la foi et le jeûne de la loi. C'est que dans la loi, c'est l'homme qui travaille. Na obundala po na zo musala, na obundala c'est que fona bomali bumunzala atabiso moko. So bomili bumunzala nde nzamba moni libumunzala nayo. Entre libumunzala zo bomana œuvre de la croix, ni nyango nzamba akria. Au lieu de se focaliser na foi ya Jésus-Christ asala, ndenge ne kuluso aganga tout est accompli, muto azo bate. Oh Jésus-Christ a salé kokate ngamo ifuna sani na sala. C'est pour cela les disciples Jésus-Christ à cause d'incrédulité, ceux qui n'ont vraiment enseignement na yo ezali basé sur la foi. Enseignement na ngai ezali basé sur la foi. Par rapport ya Jésus-Christ tant a sali service wana akendaki ko genete. Est-ce que Jésus-Christ tant maman papa na se présenter devant et pour na bikisa mona ne et c'est que non tika na ke na ko gêner ko prier. Non, mbalamoko asalaki parce que Jésus-Christ azali nzambe. Nzambe azali kati na Jésus. Nzambe pona sala eloko kati na mutu, il faut eloko nini elekela nzambe. Tu verras que par là bato ebele basala ka jeune nini ya loi. Jeune alo ezanini. Ko bomanzala libumzala, ko kondisa elongi, ko tika suki, ko tika mandefu, ko sukola te ko brosser te. Par rapport nini ya jeune o bazo sala. On ezali jeune ya loi etali nzambe te. Jésus-Christ a poussé qui ba disciple par rapport à incrédulité na bango le quoi bolingi jeune ya foi te bolingi jeune la loi parce que dans la foi nga mutu na travailler na loi bino ba sebo travailler yango na tinde bango bongo. Vraiment merci mingi pasteur Zoro Pongo pour répondre à l'invitation na biso na yebi kezali mbala sukate vraiment batunyo so o linga kolanda enseignement ya pasteur Zoro Pongo pour banda kolanda désormais na Congo Suisse Télévision au pazé na posa ya ko contacter pasteur Zoro Pongo numéro na ezali plus 243 081 15 14 520 plus 243 81 15 14 520. Donc pour na bana nzambe nyonso o baza vraiment na posa bazwa enseignement ba yo kanini message au pasteur Zoro Pongo azala sur la foi. Na profiter vraiment on a remercié Eric Monstre qui derrière la caméra, superviseur papi le Congo na bande ko nyonso balandi biso vraiment na bokebi na pesi bino bambote esika nyonso bozwami vraiment na yebi kebo konye ko s'abonner massivement na Congo Suisse Télévision au bana kolanda actualité na bino nyonso vraiment moi dernier mot de la fin par rapport ya bana nzambe oyo balandi yo. Oui, dernier mot na ngezali bana nzambe o nyonso tu ba nzamba prédestinat pour na bango et s'accomplit par la foi. C'est que dans la loi il n'y a pas la vie, dans la foi il y a la vie. Quiconque croit, parce que Jésus a répondu bango, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là et rien ne vous sera impossible. C'est-à-dire, bah problème nous surtout besoin spirituel, physique, ce qui kara boche foi que Jésus-Christ a tout accompli, nous surtout ça possible. Vraiment merci mingi. Na Eric Monstre vraiment les konangai et puis na pesimbote mingi na Christelle Intimba, Natacha Mambengia, Kalou Jessica Nyonso bozami bozolanda émission Francine Ngenda depuis Afrique du Sud, Nadine Tumba na Paris, Clémentine Mavouzi na Paris, Jean Suluonda mon confrère vraiment bambote beleske bozami ebike
bozalaki ebele vraiment kolanda biso tokutani na mikolo ezali koya. Bye bye. basokoka te kwa imite ye nzambe na ngai ya wasala aza vraiment chilengi chile mobali ya boye vraiment azala nde